Dans une association, on la dirigeera. Association les tigres et les tigresses. Vraiment, on est tout qui n'a pas ça n'a pas donné qui en fait la sumo azana ya yimba ngamu mon Christo. Tout bon sa petit frère na mola donc honorable na biso Blaise. Honorable Nzinga na kata ba Afrique du Sud. Blaise Nzinga honorable. Yo yebi kaka donc batutu. Shalom, shalom, bana nzambe, bana ici dans ce donc des gars là c'est nous pas d'aller sur là. Bonjour, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien votre humble serviteur Tchétché de l'église Assemblée de Dieu dirigée par le docteur qui sont ici à Cape Town, qui est notre représentant ici à Cape Town. Devant moi, nous avons notre invité au nom qui se répond au nom de l'évangéliste Blaise Nzinga. Bonjour papa. Bonjour papa Tchétché. Bonjour. Qui mes amis. Est-ce qu'on va terminer l'émission ici au moment qu'on a le solo? Comment qu'on a le solo? Oyo. Les émissions de ce qu'on a, on a tous les musiciens chrétiens, et les pasteurs, tout ensemble, on a besoin de contacter la mission. Il me reçoit à Robert Nabiso. Ça a joué à faire Nzinga. Et par combien de partenaires la mission ya comment qu'on a le solo. Bonjour. Oui, facilement. Et comme tu bien le président de l'émission, oui, ça dit. Ah, qui mes amis, et les gars, quand on est en bas, on va téléphone pour la mission malili, mais qui mes amis. Oui, et comme tu bien le président pour l'album, on a eu autre chose quand tu es tu as signé ce que cet album, oui, ça côté comme non, album langa et titre langa c'est Golgotha. OK. Album c'est Golgotha. Mais na quatre album et ça moi titre belé. Oyo tozo préparé pour na yokumu nzambe et puis pour na bana nzambe tokumisa nzambe na bango ensemble. Na banzembo wana les amu banzembe belé mais titre fa album na biso ezali Golgotha. Oui, Golgotha ça combien de titres na kati? Ah Golgotha ils ont 9 titres. Ils ont 9 titres où déjà toujours préparé et dans 9 wana ils ont un titre où déjà ndambu déjà aussi ici déjà. Mais est-ce qu'on va partir de 9 wana tu es kaka c'est compliqué na jugement na to moins sur autant de kamuna mai. J'invite parce que les titres les attentions compliqués et bah tu vois tu bien non bien la phrase Nzinga tout mais pourquoi il y a tant de titres compliqués soit titre compliqué wana ne surtout wana autant de kamuna jugement et talagala. Non bah titre wana ezara toujours inspiration on est temps de ça nzembo to ça on a sentiment faut ça m'inspirer et puis au tali message nous au pesa bana nzambe pour être même bango la présence nzambe. Mon album nangeza Golgotha. Son story Golgotha ezanini. Et na quatre album wana eza banzembo ebele au pesa différents messages. Mon qui est compliqué ezala ki na album mususu ya premier maxi single nanga. Na album zaina album Golgotha te mo qui compliqué album Golgotha te wana eza na sala ngo déjà avant. Na maxi single nanga liboso na betaka ba bolingo na nzambe na betaka ba Jésus la solution na betaka mabele. So na quatre album Golgotha to na banzembo ndeti 100% louange molimo santo. Mon bato ba yeba ke futo bela molimo santo kaka na temps ya prière. Donc la louange peut Saint-Esprit fois qui. Et mais là on se sent que parce que Saint-Esprit a déjà permanent ici. Yeah. Saint-Esprit a déjà permanent quand jusqu'au remise Jésus-Christ à ta vie na au conduit baptême Saint-Esprit côté déjà. Mais Saint-Esprit ça comment tout faire cause à péché. Oh yo. Mais c'est une histoire qui t'a raté. Ah, ça a raté déjà la tête. C'est là qu'on photo pour ça. Bah, tu vas dire, bah, donc, il y a adoration dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a un moment nyonso. Il y a un moment nyonso. Il y a un moment on a bétaki Saint-Esprit louange molimo santo. Donc, azana biso na tendance na louange azana biso na adoration azana biso partout azana biso. Vous comprenez? Il y a un moment on a album Golgotha on a 100% louange molimo santo. Tozawana. Tolongwe wana toina ndio mususu oyo tooti kobeta ezali Yesu. Nzambe ya kotela motema ezali Yesu donc wana pe eza na kati album Golgotha siko toye na troisième titre nde yango oyo
to lancé yango déjà na si 2 jours passés déjà kota likambo nanga bandi baza na YouTube ba wala nango déjà mais ça la version audio no to sa clip nango te kota likambo nanga ouais c'est quoi version audio to qui c'est bon c'est quoi vidéo ça me clip non clip déjà neza na toujours préparé yango mais to misana audio bato bazoyoka leta bato bazoyoka biso sikoyo tozoyoka nini toloba tokosala clip kaka na sentiment te mpo totala message ya nzembo mo ntango moto aotala clip ezobalana na message ya nzembo sikoyo nela na minute oyo toza na staff tozoétudie ndenge nini clip wana fo ezala tozomona ndenge nini clip fo ezala par rapport ya message ya nzembo parce que nzembo na biso ezali kota likambo nanga tokosala kota likambo nanga wana te na marke ya monde tosala banzembo mosusu nde bamokili compliqué donc mokili compliqué fai totalisa pourquoi mokili eza compliqué pourquoi bato ya mokili baza compliqué siko awa totalisa kota likambo nanga nani akota likambo na yo siko fo oyoka nzembo wana ocomprendre message eza nini na kati ya nzembo wana ndeko moko atuna ye nga akomaki pourquoi oloba kota likambo na ngai nana mpo yani bakota likambo na yo non soki toye na ntango ya bana Israel na Egypte banyokamaki ntango molai mais ezalaki na ntango oyo nzambe akotaki likambo na bango bazali solution toye na ka ya job anyokamaki ntango molai asufaki ntango molai mais ntango nzambe akokota likambo ya job donc soki toke meme na histoire ya Anne omonaki Anne azwaki ntango molai azalaki kobota te mais ntango nzambe akotaki likambo na ye Anne ayaki kobota donc yango bakenda baproblème oyo tokutana nango esengi tosenga nzambe akota likambo na biso ngani ozomona nga boye nakutana makambo ebele na vie nakutana bitumba ebele na vie oyo ezalaki nzambe fo akota makambo yango yango ntango okutana makambo na vie yango bifo tosalela nzambe chamoko nzambe akota likambo na yo ya tomoni sikolo moko oyo biso bana nzambe tolobaka moni sa ozoloba eza tika yo eza yo moko eza bato tout yes oyo bazoyoka yango baza mpe na ka wana yes ezoteya mpe biso eteya mpe bango okomi na parce que tobe prédicateur ezala yo moko te ntango teya mpe assemblée yango biso Jean Paul Mayata opéra spirituel chez Moussali de loin biso moko te penza na Congo na deuil de la foi aba toujours toujours la foi faut ozala toujours na kondima faut ozala toujours na foi omoni ntango nga nalobi kota likambo nanga moto moko ainterprete yango bakota likambo nanga pito nzambe ntango nazemba nzembo wana ningo toloba siko naoyemba yango mpo na nga moko te po kaba oyo nga naza nango eza mpe na motu moko aza na problème moko ezoderange ntango azoyoka nzembo azoloba kota likambo nanga azoloba susu blaise te azoloba ye donc nde moko yo ntango ozoyoka yango ozoyemba yango kota likambo nanga oyo aza susu nga te donc yo ozuzu yango na part na yo nzambe akota likambo na yo na baproblème moko oyo mpe ezoderange yo po nde toyo moto amutana baproblème na ye nga nakoza na problème susu na obota te yo ozala problème susu mosala ezocompliqué okoti bapriere okomosenga nzambe ekota likambo nanga nzambe elongolanga na problème oyo nzambe donc motu na motu azolela selon ye yango na yesa ya motu nayembaka nzembo mpo na nga te mais nazemba nzembo mpo na biso nyonso donc nga na ozwa part na nga ye mpo ozwa part na yo ye mpo ozwa part na ye yango ntango totie kota likambo na nga nayebi yo ntango oyeba ngo oloba kota likambo na nga kuna mpe ntango ayemba oloba kota likambo na nga donc naza na baproblème oyo nabundisami nango tant molai vraiment mais nakosengaki nzambe na bi cette fois-ci nalingi susu makambo te fo kota likambo oyo donc fo nga mpenza nasepela sikoyo na badifite nyonso naoti koleka nango nzambe ekota likambo na nga donc akota mpe likambo ya ndeko moko oyo azolanda biso na miniti oyo akota likambo ya mama moko akota likambo ya frère moko akota likambo ya sœur moko esika azali oyo ayebi ke likambo oyo ezotungisa ye asenga nzambe na lola à travers nzembo oyo yemba yango esika ozali kota likambo na nga nzambe akota likambo na amen bien aimé bolandi biloko ba frère singa na ndenge apesa explication ya sujet na ye po amiyo ayembaki kota likambo na ngai eza makambo ebele tozokotaka oyo elandaka biso na bitu yebaka te eza porte mosusu ofungola yango ntanso ofungola ya 2005 elandi ya 2023 eza makambo mosusu oyo osalaka mo oyebi te mais yebango te champ ayembi ka ye moko te ayembi na yo na ngai biso surtout toyoka yango topesa nzambe merci lokumu ezala na nzambe kaka eza mpona ye te lokumu tozokisa toujours gloire epai ya Seigneur parce que bible ezobaki les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité biso ngo bamelaka nzambe na eloko wana na adoration na ye na bachambre tokendaka bare te tokenda esika moko te yango wana frère Nzinga arépondre bino deuxième question frère Nzinga oza ministre ya Cape Town banakala na maka oyo na émission mobaki oyo eza dernier chant na ngai to dernier musique na ngai concert na obeta Cape Town mais surprise namoni fiche
La moni fiche. Ah, fiche. Voyez, vous rappelez en maté. On va être sous concert, mais la moni fiche n'est ni. Vous pouvez expliquer bien son n'est ni. Vous pouvez quand même battre les sanga. Donc on va habiter son nom quand on est. Non. Pas modifier de la terre. Te na problème ba tali sangate, na problème ba mission moté. Ezali juste. On a pesi mote na président 1000. Président 1000 na pesi mote. Ya lisanga biso Cape tout le misa Cape Town. On a président 1000 pesi mote. Oui, papa Emile bambote na yo, bambote na staff nyonso to ya lisanga, expérience ko sali bambote na bino. Na les gens Lyon. Mais si kabone so bozali bino nyonso bambote na bino to bosani bino te et bandeko nyonso tout pe ya bikelekele to bosani bino te kuna esika ba président Frank ba papa na biso de Chakaz bandeko nyonso tout ba mission to ya Cape Town na bosani bino te bambote na bino yango wana. Problème na ngai ezali ke eza pona lisanga te, eza pona nini moko te, mais eza vision na ngai. Tant qu'on a fait 15e anniversaire ya groupe nanga nde nazwaki décision wana selon nga ke natika na ba concert nazala concentré na album Golgotha. Parce que l'album oyo na njembo zo mona Golgotha o na yembango depuis 2011 ba mama Jardine oyo ya baebi ba yembango depuis 2011 na banda ko yemba njembo na ba concert mais na tikala ko kota na loba ke jour na osala album titre nango ezala Golgotha puis na kati album wana ezana banzembo moko oyo bato ba comprendre que ça différent na banzembo na bimisa liboso. Siko tozo na prosima. Déjà ça les combien d'albums déjà? Bon, na sala oyo la premier album nanga mais na sala ba maxi single. Donc maxi single liboso na salaka ezalaka Jésus la solution. Ezalaka na 3 titres, na sala la repentance, na sala Yesu elonga, na yoko sala Jésus la solution. La repentance, Yesu elonga, Jésus la solution. 3 titres. On a liboso na banda penga to na bandi carrière solo. Et puis deuxième maxi single nanga na yoko sala mokili compliqué, na yoko sala bolingo na nzambe et puis na yoko sala non Dieu d'amour. Na yoko sala Dieu d'amour et na yoko sala moto na nzambe pesa na kati album Golgotha. OK. Na kati album Golgotha mais to yemba ki na version lisanga. Mais ça na kati album Golgotha. Non na ça il a des maxi single. OK, merci Penda. Donc yango na tana ndela ndo loba tangu na bandi ko sala banzembo nde na préparer sikoyo album Golgotha. Album Golgotha na ndela ko loba ke banzembo moko za na kati fo bana na nzembo sentir différence na banzembo na salaki. Donc yango mo na ba ki na tiki na no makambo ba concert. Na tiki na no kubeta ba concert na kozana na concentrer na album Golgotha. Moni donc ezalaki bongo na ba tek na tiki musique ya bato be ba benga ngai non parce que zaki bano ba tete babuto monte fazi na tiki musique ngabi tiki musique oui abitola ndaki mission na yo ya ba tiki musique na Cape Town mais de comprendre que tu as maquillé à tiki musique mais sur zone musique comment ya on a dit tiki mo bozonga ngo susu yango ba tabi ngo na benga yo na mission. Merci beaucoup. On a expliqué tous les amis de football. Le gouffre attention. Yoga réponse. Émission tout le blindé partout. Merci de question. La TikTok partout. Réponse. Il y a un tiki musique parce que musique est ça. Nous ça donne un donc na oyi kotika ngote pela musala nzambe na kotika musala nzambe tezali juste kokata na nous temps oyo parce que na fêtaki 15e anniversaire na beti ba concert rebelle na sali 15 ans ya robeta ba concert 15 ans parce qu'on a numéro na beta 3 concerts so quelqu'un na beti combien de concerts ni na ba ina tika na ma musique oyo na travailler na nous album. Donc so à partir de l'album ne to robeta ce ko ba concert mais et sali ke quand nous le biana ba to ba bengi ba bezo kokotika te yo kokotika musique ndenge nini tala kaka yo te komesana na yo ngo beta ba concert awa kokotika boendeni na di ah bon pour mes até na ngana te yo ko pe maté créer ba beta ka kuto ça qui polémique tangu qui na l'activité de la foi ya papa de la foi ya. OK, bon, mais frère, si on a tiki musique, mais n'a de la foi, frère musique. Moi, j'ai engagé la musique, mais ça, moi, de la foi. Ouais, nandaku. Nandaku. Tout ça, ah ouais, oui, nandaku. Nandaku, là, il y a un surtout. Attends, on dit que non. Il y a un tout. Nandaku, la biso, so, nandaku, so, ba yembinyo, surtout à Cape Town. Allez, nandaku, na super papa de la foi, et papa, na biso qui sont là. Le nandaku, na biso. Donc, à ta so, na obé, la biso, na que, toi, on a besoin, na yo, na oya.
donc yango nazalaki tosalaki mosala nzambe donc nazali nakata kite nazali toujours ko travailler album mais lokola ba demande ça mpe mingi bato ba bite fozala kaka nde yango moni to ya ko vana na staff to ya ko bon lokola nazo préparer concert mona Lubumbashi et autre belosimo parce que question on a au d'un côté madame Langai Angela Bichem mobala comment ça titi mobutu après ce mot maman les soirées en fait là Elachia notre fille ouais question na pena question moi sous quand to busa quand bien to ils ont bien la question là où il y a une machine parce que déjà le premier ministre tout qui a quelqu'un peut remettre à Lubumbashi là to ça le matin ils ont la vérité yes je dis aux gens content moi nini na chaki la tchwana ko ko mettre kuna to lisanga ya Lubumbashi parce que ba autre nini na Lubumbashi peut-être baza pe na organisation na bango ba musicien ne biso za biso awa ningi pesa ba plateforme za mo ebele ya musique mais eza pe na ndeko moko oyo baza na fondation na bango kuna azalaka awa azalaka pe musicien awa mais azonga na Congo siko baza na ONG moko ba travailler kuna eza pe na kati ya makambo be na koloba te ONG mo ya munene eza kuna so otali na fiche au mona bakomaki kombo ya ONG wana eza kuna donc le quoi ça na kati wana tangu na yako poster nzembo mokili compliqué na Facebook nde na sala ka promotion nanga ayo ki nzembo wana ngako na bungisa numéro na mona ka mta komina na Facebook fait espèce nga numéro na oh nan tout début ka biso musique en to sala ta mu éviter faut pesa ka ko ba soki peut-être nga produire yo mais na zina PC tant na PC to comme so na WhatsApp na zo ebeka tinda bina oye ba concert mo rebeta makana Pérou na Séraphin on a Séraphin ça on a Sima on te petit prophète Prosper papa Prosper abi concert mo betama na Séraphin pembe na show fight wana oye maka nzembo wa mokili compliqué abi nzembo wana et sans oublier colonel colonel Bambote non donc abi nzembo wana mokili compliqué et touchanga et tikalanga na mutu si autant na yo ki ngo le sous ezongi singai abi na est-ce que to ko préparer concert mo ana Lubumbashi te ngai c'est non ngana zana ngai nazana ngai nzambe pa sungai ba passeport de ezwamaki donc donc ba passeport ezwamaki to ya tozui tozongiti donc abina nga ba ma to préparer yango mais ça la place na Lubumbashi karate zana Lubumbashi après to ne peut Kolwezi donc to na Lubumbashi après to ne Kolwezi mais na taki no date ka Lubumbashi mais Kolwezi pezali et ça le pezali makamutu donc nde to bande ko se préparer pour na yango depuis ba janvier to bande ko se préparer pour na yango donc novembre donc oui ba novembre nous en Lubumbashi on a des événements moko na Lubumbashi moko na Kolwezi et après wana tozonga awa tozonga za événement munene na olobela la suka la suka obosa de tunanga événement ngeza nini wana olobela la suka mais le 1er novembre nde siko tozana événement où ezali concert de revoir donc wana osenga bana nzambe nyonso bana Cape Town ozwa temps ko yoka Papa Blaise Nzinga te yaka oya ko yoka banjimba sika album Golgotha donc eza concert ya revoir ya Golgotha to te so tali bien na te titre concert nanza kota likamunanga oui c'est ça donc eza concert kota likamunanga parce que ntembo oya ngo to masiko to mabiso ti na novembre même ageba ntembo mususu oya mais na pesi on kota likamunanga parce que to yimi on ba chakas mais on se conversation était parce que to yimi décembre te na le bongo parce que na okinde donc nde na okinde novembre na ndimite na ozonga na décembre donc moi peut-être décembre peut go fêter nga donc koto na rosa peut-être année prochaine on a le bongo donc ça concert on a beta kota likamnanga titre concert mais ça concert na ya suka avant na kende Lubumbashi na kende Congo quoi donc ça concert à suka na singa na bana na nzambe nyonso boya bosomo ba billet à 100 reines petit couple 100 reines single et là 70 reines bana ba futate boya journée wana concert eza na Pérou et là concert à VIP na Pérou eza na Pérou na 106 Victoria Street Pérou tozala wana tozomela parce que ça concert na on a que concert de revoir faut lier ensemble tout mêler ensemble donc concert à VIP donc eza te côté au bas VIP côté au bas habiter concert mobimba eza à VIP donc to lia to mela secret to zoka musique et bana nini to zoka bien to tsango bana 18h puis ça pena fête ya fête donc on est dans ba concert 15h donc on est à 18h ba heure to na ba fête donc to zoka to célébrer to kumisa nzambe akota likambo na biso
Donc, il y a quand on est mélangeant, tout comme ça, à partir de 18h juste, tout ça déjà dans la salle, na Pérou, affiche à moi, papa n'a pas déjà, voilà. Pour que ça a besoin de contacter, tout ça disponible. On a un numéro, on a un fiche, on a un ticket. C'est pour moi, on a un ticket. Il y a une adresse. Ok, il y a un ticket. Il y a un ticket. Il y a le même jour, il y a un billet sur place. Donc, couple, tout est couple sans rien. Couple sans rien, déjà, c'est normal. Et puis, sur le single, il y a 70 reines. Bana, il y a un bana, il y a un félé, il y a un félé. Donc, ils ont fait ensemble. Il y a un fêté, tout comme ça, avant de Bumbashi et ça, la bien à la image, il y a souka, il y a souvenir. Oui, voici la question, monsieur Otakina. Et puis, il y a pasteur Jim, l'évangéliste Deschan Basilwa. Alors, il y a bien l'Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. CFC. Est-ce que vous avez bien pris la barrière dans ma ministère, monsieur Cape Town? Le ministère Cape Town, l'année. Oui, bon, on a une relation bien à Moutounion, sauf que ceux qui ont monique Moutou, alors que dans la relation bien engagée, c'est qu'il y a mon cas de décision et cas à la relation bien engagée. Pour nana mutu mokote oyo na problème na ye to welela na eloko to swana na ye to bunda na ye mais omoni kozana msala nzambe eza mutu muswa ko kangelo kanda bo swana pété bo bunda pété bo welela pe mwasi bo welela pe mobali te bo welela pe lo mokote na kangelo ko kanda donc des blonga na mona na msala nzambe ona osala batu musu bakangela ba kanda to disita na bisote tu musu bakangela kanda bo swana pété donc na ye mo ka sepela solution te mo akangela kanda mais na nga moko boye nazala problème na mutu te nalinga batu mingi nazala bien na mutu nyonso ba mise nyonso ya Cape Town nazala relation bien na bango na problème na bango te soki moko alobi ke nga na solo na été c'est que yende mutu asolola na nga te mais na relation bien na batu nyonso ba pasteur ba musicien donc yebi ka absolu salva tembe na mboko pendant la carrière musicale au sein de fitting la première mission bon na carrière nanga depuis na bandi carrière solo na sali featuring à liboso na sala na frère Junior Lukumwena et cela me repose un peu cela malgré akufa mes familles les frère Junior Lukumwena vraiment est-ce que assemblée de assemblée que ota pena motana frère Junior Lukumwena et atika bana nakutana na bana pe ba yebinga mama pa yebinga esika zali Maman Francine, est-ce qu'elle a mbote na et donc na ebisio nzemba liboso na ebisio na yemba ya na Jésus la solution première Maxi Singa nanga Jésus la solution Yesu elonga la repentance le nom na frère Junior et puis nzembo na Jésus la solution c'est bandeko ba luka na émission ko ya to sa simana ya to tsanze mwana eza pe na YouTube nanga la chaîne na YouTube c'est mutakoti kuna abetika frère Blaise Nzinga Jésus la solution a ozanze mwana to beta ba concert na frère Junior les arats de autant moral en pour frère Junior avec ta guitare accompagnement pour moi avec ta marche accompagnement on taper ça dans la frère Junior Lukumwena so guitare les arats qui a accompagnement la kana avec ta marche pe na zoema on taper ça dans marche wana frère Junior Lukumwena tango eba nyuka ma esika to ya maki ngala ya pa mbato ba frère Junior surtout une église to zo ya wana to ça mena sila papa pour faire papa Roland bande kwa sila vraiment vous avez fait avec vous wana pauvre papa Roland toza na sorte rivana to yima tsosi na ba Junior Lukumwena to utaki église dimanche to ozonga frère Junior abeta accompagnement na kobeta accompagnement na nzembo wana elinga Jésus est la solution boya na Yesu we na mikumba na bino baye bazonga sima bozongela Yesu we yende solution ya bomoi na biso yende nzela solo pe bomo na biso wana siko frère Junior abeta frère Junior atanga frère Blaise o isa nzembo to bando beta to kene pas langa to mema na frère Junior pa na to na ndaka bando beta nga siko na zoema to okoma te nzembo ane fani ya sali vocal ayemba les malheurs atteignent souvent les justes les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà pourquoi le frère Junior a eu au côté.
Venez à moi, vous tous qui étaient fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bobo News a une émission, c'est 2011. Donc, on est dans le premier album, c'est le premier artiste de Sali, terminé Frère Junior, 3e bonheur Soana. Puis, il y a Jésus la solution, na mokili compliqué, na beta ki na bolingo na nzambe, na beti ba mokili compliqué, na beti ba nini wana, na zalaki ngamoko, et puis na yeko beta. Banzembo eze belé, musu na tangi te, toyo ko sala featuring na mama na sœur na biso Lorette. Lorette, il y a ACK, Lorette Chaila, il y a ACK, to beti na ye, moi featuring mon asaki, il y a Kava, na koti na blo na mona kati. Komona Yesu ezali na nguya, ekopesa lobiko. Toyo mon la sœur Lorette, to sali featuring na ye, et tout ça n'est deux featuring. Ezali Yesu nzambe ya kote la motema. Tu mis en peine à sœur Lorette, et puis dans le temps où on est sikoyo, tu es kobeta sikoyo, kota likamonanga. Parce que kota likamonanga, c'est au coup de la déa chakas. Mais c'est faux. Na biso tala siko déa chakas c'est moi ça. Yo ka déa chakas na suka blo ala lobi wana. Après ce message, j'ai son nzembo wana, yemo ka singa frère Blaise. Nzembo oyo Daka singa frère Blaise nzembo oyo ko sa na clip na côté. Il singa ko sa na clip na côté. Faut to vendre la monana parce que nzembo oyo eza prière. C'est ça. Yango soko la din nzembo wana mona na suka solo ezobeta. No oyo bato ba bina bato ba prier. Wana za bloka ba pa chakasi. Amina nga oyo eza mama bina te. Nzembo oyo eza prière, mutu nyonso to la problème na nzembo oyo. Donc na suka awa faut to prier. Oyo kana suka bato musu ba prier, ba musu ba lo ba kotali kambo na nga na se. Kotali kambo na nga musu na ba prier, koto na papa chakas a pesa ba verset biblique. Na bisio na ngatika audio bima boye. Clip faut to vendre lango po bana nzambe, faut ba zo message bala na clip. Donc moi to yembi on a papa chakas, to yembi on a madame nae, maman Audrey Chamara. Donc tu es mis maman Audrey, na papa chakas biso 3 et puis na 4 wana père Abraham Pazali. On a été là qui m'a fumé. Père Abraham na betelinga biloko ya kuna ya côté na bino. Qui m'a fumé. Ebisinga yo boni nzembo oyo mutu na linga mona beto itaka chaka. Na linga mona beta mbunda po nzembo oyo eza ba rythme côté na biso. Na sa nini. So mona ba chaka chaka. Wana biloko père Abraham. Ba mbundo zo kawana. Biloko père Abraham. Voilà qui m'a fumé. Abraham. Mokitani. On a pena ya Dota Galilée. Donc Dota Galilée, so monika kayeka doctrine de Dota Galilée. Yango na sabana bana nzambe bo album Golgotha ndena la kaka kala bandike bena na lobela on a ba émission et za na ba nzembo o bato ba za décider. Donc yango wana kota likamunanga bozo yango na YouTube eza déjà Shilo Gospel Cinema TV ba baza ba abonné te bo s'abonner kuna vraiment botala yango boyoka yango bota on a ba écouteur na ba phone na mobile on a ba écouteur eza bien pour na lokumu nzambe et to partager yango. Nde tozala susu nzembo mususu ezali koya titre ya sika eza koya kalate. Ok, merci frère Zinga to ambiyo. Mais solo il surtout sur l'évangile. Ce que moi te bete le bakuli misabiso. Mais question mora suka. Yeba kete mais wana oti côté ya maman ba na ngai. Angela Michel. Maman Angela Bichine nali otuna ba question otuna nga ba question trop donc il faut l'inviter là emba kapali nga eshi ko sala na fikiring téléphone ça fikiring na ya fa avant la voyager oui na mona frère Zinga na wende toi na chasser ba ko pola te est-ce que ndenga via captain l'autre ndenga ni na bité frère Zinga marié toi marié te na question wana faut la pesa yemoko à répondre. Merci naba onos bolanda ngai ya yango na répondre bango na ebi ke boze belé partout bozolanda biso ndenge nazolo bala TikTok bande ko bolanda ngai kuna na YouTube bande ko bolanda ngai partout na Instagram na ngai na Facebook na ngai na ebi ke question oyo tuna ma trop na ba conférence de presse na anniversaire na ngai na répondre na yango ba pasteur ba tuna ba question na et Papa Blaise Nzinga aza marié te mais aza la bana. Abana combien? Aza bana na ngai bana na bazali na botaka mwana mwasi moko et 3 garçons.
naza na bana na ngai awa aza moko 3 bazali awa bazongaki déjà donc Blaise Nzinga aza na bana mais naza marié te donc ça veut dire eza na ba parcours na vie oyo toyaka kokutana nango toyebaka te satandaka te ke un jour ekozala bongo na vie na ngai mais ekomelaka ngai kosala nde nini na circonstance nyonso topesaka nzambe merci mais Blaise aza na bana naza célibataire donc naza na mwasi te pour le moment naza célibataire naza single mais omoni sujet oyo pardon yango moni ba sujet za kaka kota comme na ngai Golgotha et bon moment qui est compliqué pourquoi jugement to ba nyotso to wana kaka et c'est ici qu'on prend le moment le jugement ezoya jugement na ndenga iso ko beti yo mo juge ça juge na yo bon l'ennemi moni comme qui est compliqué obité seigneur quoi ça comme na ngai non vraiment il a makambo comme na biso na vie au mutu na comme na suka komi tuna nzambe oyo ndeko matusama la yemba na mituni nzambe pona nini boye donc komi tuna pona nini boye na vie nanga parce que ça biloko to kanaka to minga tana okola na ndalo banga na âge nanga ola ko bala so ekoki na bali mwaso na obala ya na ovala fini na ovala na fini na mobimba c'est ça na bana jamais na robota boti na mwaso na boti na mwaso ta na okola na zara la lifiona mais e bagati to yokuta na mokili et yango esalami donc na ba parcours yango le moko to ba on a début na biso neti na bana na biso to sala bonno ba comme na ba faire kolinga basité to ya kolinga mibali te photo menga ko landela ka bango surtout mama mingi na nzela ya nzambe ba sala ba via le ngete po ba via na ndele ma biso ba biso na ba rebele o mona to zali bana mike to yeba na nzambe te to me ba vie na ba sentiment mon avant to ya ko koma pena ko sala nzambe comprendre parce que avant la comment sala nzambe na likapela ba etapa ba musique mokili na betaki na ba orchestre pe singeni bet oya même yanga moko même mususu donc tozana na ba via na ba luenge wana et même sur ba erreur mo to yeba kité to yeko yeba après yo ko yeba ngana na boye moi c'est liboso na vivant la vie na tant to linga basi na bo jeunesse to ça na 10 ans mazaka na misala mabe 10 ans to vivre na moi si pendant 10 ans mais azalaka na misala mabe je comprends mais wana na yebi ke to luka jour to sala émission to ko lobela otuna ngai ezalaki ndenge nini poko fana na moi si pendant 10 ans azana misala mabe za facilité owe ba pété oui ba pété moni mutema wote mutema nzambe tandis que toi to fana na to bala na bona ki bo moto bolingani mais l'esprit est différent parce que il y a de l'esprit mais pas l'esprit là attends maman pas ça robot babotami parce que vous moko mutana makamna ya c'est ça parce que ça phénomène moko nzambe mo eba ce qui nzambe la c'est juste le tema mutu mais to bala na rateki mais to ça na pas bête c'est ma bête là to eza ba réalité eza ba circonstance to okuta mais mutu musa ko condamner yo a mona ki frère Blaise boy o ko so ba te bituma ino frère Blaise akuta nango bituma ino frère Blaise abundi on tana ba nzamba akuta likamu na mutu musa mona di ba vanti eza na bitumbo ngala akuta nango ko fana na mutu 10 ans mais azana misala mabe bozalaka naye bolalaka naye bolinga no ya kisheri ti boyo comme na niveau mo bepeke boboti ya facile 10 ans siko tala siko saka toujours na bomoy o sala siko nzambe so combien o bakutana makambo na bakufa bakenda combien o vivre na moi sikara un mois to mobali mo kaka un mois mobali azala misala mabe aleka ya bomaye siko biso ba o nzamba bateli biso ovani na mutu pendant 10 ans mazala misala mabe moyebate ti oboti pe boboti pe mwana moyebate mais nzamba yako révéler en après oyo comprendre peut-être que non makambo teke o ezaki ya sentiment ozo comprendre na le bon parce que batu ba mona fa beza obala te pour ni non et ça makambo soto ngokutani dans la vie oyo comprendre nango otali ba bitumbo okutani nango il faut zonga na osima okotina ngo motala te makambo na sina kutani ezali pour na saki be siko funa bondi na nzambe na kende siko penya bien pour makambo nzambe ezala bien pour na olinga soto na bala lelo lobina kabwana mwasi na olinga te na musalo na osala est-ce que tu es permis tout est permis tout est permis donc yango la fandi na totala nde nzambe wamemelanga par rapport na tali parcours ya vie nanga place na uti place na komi makambo na kuta nango ti lelo na yo comprendre ke
bitumba ezali pe makasi mais siko fo nzamba kota makambo nyonso tout elongwa po affaire ke makambo ke liboso wana tokolobela ngo atambala nsima nzamba akota likambo na yo parce que tu vas n'iter quoi c'est que ça va pour le chemin balité tout ça des missions pour yosa ngaku et tout ça tout ça quelque chose où tu pas d'ailleurs nous deux a un problème là il va kambu il va solution kambu mais ngana yo mtape tout ce sera Jésus Christ au ndimi là on dima kufa pour le témoin sauver oh Jean-Paul Maeta qui a reçu notre père pour atteindre pasteur Herbina Captain à la représentant à qui a reçu kasi na foi oh ata donc takizola et qui représentateur est awa vous avez touché la foi bien aimé et l'autre qui on dit mesate et l'autre qui je sais qui ça te pendant comme qui va singa le qui qu'on faut que c'est le bon côté et ça quand pour moi quand nous notre sauver qui n'a pas été dans la sauver c'est Jésus Christ de Nazareth ouais numéro là dans autres pour sauver ya c'est ça de belles me c'est tout c'est ma traité non théâtre ezali et puis photo lobela likambo ya nzembo oyo ezoya après kota likambo nanga to développer on la suka ya théâtre ezali nayebi ke ndeka ya otolo bano awa ndeka la pe ma musique ndebe ya théâtre bato bazotanga pression théâtre ndenge nini otiki monisco problème ezala nini moi na Cape Town awa elo na remarka ata so tena kati ya émission to lobela nde bana émission to lobela nde bo excusez nga ata so tena kati ya émission to lobela ata so tena ba groupe ebele to zalaka ba WhatsApp donc na lobaka eloko oyo na lobaka ngona yeba na famille d'adoration ndeko mona otanga komona ya to lobala nga alobi nga na lobaka na kati ya famille d'adoration pa lobelo kana binga pe na remarka eloko wana na lobaka ni na remarka so ka ngai neti nzemo na mimi boy so ka na poster kaka tant na go sa journée mala poster le côté au moins la groupe evandi kimia mais so ka ngala poster ka eloko tant au moins muso atindi na tu se bo remarka au moins la muso donc muso kaka a profiter ka tango yo sa la promotion no ya kota sa la promotion mais espace est là vide autant la muto sa eloko mais so ka yo boaki au moins muto boaki balbo mezali mais ba oboaka ba sa promotion ba vandi na ba ba mais so ba ninga yo boaki ya yo aliaye étouffé ya yo akalango so za ba groupe bien na ba tunamona ka eloko parce que jour musu na mona eleka na loba yango na famille d'adoration ndeko mo ya mwasi place wala na ngai ayebi alobi ngape na remarka eloko papa Blaise akomi on na katika ya famille d'adoration on na comprendre eloko parce que ne mo pe na théâtre les autres na Cape Town aba groupe de théâtre c'est belé mais ba osa eloko ya kimia mais ceux qui la poster ka eloko ao o pesa nga raison na to zonga na émission na biso ceux qui la poster ka gag mo na linga na sala a ba doya ba benga trop kimia na Cape Town boye nini so ka na boye ka gag wana temps dans ce producteur bon ça c'est ça nga za na producteur na sala nga moko parce que la kasi moté la nga moko ba c'est la nga sala la président c'est le moté ba c'est la nga sala tout ça là to créer ka moni na monde lelo déjà réseaux sociaux sur biso tout ça ba téléphone tout ça ba blog ebelo ko ça le logo yo moko o profiter pe ba montage yo moko ngala yebi montage na sala ka na yeba montage na sala ka na yeba ko filmer na sala ka na yeba ko sala fiche na sala ka na yeba ba blog on a pour ata ceux qui monta au sala nga zate nga mona sala pour la promotion nga c'est ça ozo mona début ça la moi difficile malembe ti le deux mata so tali ba fiche na sala mi ko dangi na sala liboso te mona so tali ba na do sala extrait ya clip moi mke na sala ki nga moko ndeko moi CP na nga bengi ngai ngam na sala 4 clip ya nzemo na parce que atala ndi na sala ka ibete ngam na sala ta ngam na sala o yum to sala ya solo ngabia 4 clip ngam na sala clip na ngo déjà ba extrait na relation na suka ozo mona ko lancer pe na suka aba ndeko wa mona na suka émission moi extrait clip na sala ndeko ça la rappel ya on sala yo sala ba concert ba mariage ba filmer ba très bien donc tout ça tout est babilo ko la ko filmer ko kanga photo ko sala montage ko ça tout ça tout est bango pour ani pour musala tout ça là même si yo poser à bisi pour travailler l'engelo kwana mais nga ça na besoin de minutes là pour la tango ni sala promotion na salinga mo pa na boaki batu balandi somona peut-être moto face à la ngai cerveau monteur na nga azaba busy azaba mo ramener mususu pe ba marché mususu azwaki mais il y a au moins ba grand musicien ba grand artiste dans le monde na banda ko ba na ba studio so te ba frère partie ba na ba tena ba ndako ba kofi ba jiba ba fanti ba studio ba ndako poani azali na ba ingénieur
azana ba studio minene na kokota mais soki inspiration moko lié à côté mbala moko etikali après ba ingénieur tant ba ya ba ko ba ndiko travailler. C'est ça ndelo ko toujours ça là lelo toujours comprendre nango lelo. Merci Penda, ta première sous qu'on a mis sur l'émission. Nous avons parlé sur et aujourd'hui nous avons reçu notre frère Nzimda. Oui, merci beaucoup na bande ko la ngai mais pona ko si sananu likambu ya pona lelo tozo le ba likambu ya nzembo ezo ya après kota likambu nanga. Donc là si vous avez déjà fiche un peu de temps jugement. Donc jugement ezo ya après kota likambu nanga. Donc ce clip ka ebimi jugement pe mamoko eroya. Donc soit jugement ko déjà avant après clip ya kota likambu nanga eroya parce que todo banango déjà kalaté na studio. Bon mon option na studio kalaté na Mondea, Papa Chakas et Papa Langai, Père Abraham et na Kenzo Bass Eric. Donc on a une équipe nanga badea nanga ou Papa Ntsabina Simakulani na tout avec Bima. Donc tout préparé déjà kota likambu nanga déjà maramutu eza kalaté bo mon option na studio et jugement to juger mututé. Mais te ba jugement zali. Donc tant autant mon amokili. Il c'est pas na bolengé na yo, mais là na yo, lia na yo, là ça non c'est singolo sala. Mais yeba ke jugement ezali. Donc tant que jugement ezali, yeba ko tambola. Pour être tant que jugement au salama, aucune place à ma bête, aucune musique à la moto te. Donc jugement ezali, en moto sali jugement, oyo ka message wana tant que nzembo ane robima. Ezoya kalaté, mais merci na bande ko nyonso tout, ya liboso na pesa merci na papa na biso Kizola, porte Kizola, et puis na église Mobimba, ya CFC. Papa la biso pasteur de la foi a aussi quand on a la émission na mingi donc les anda ko ya manga donc c'est na bino émission na ye c'est na benga papa na za dimanche abina yaka donc les anda kunanga donc partout ici ka été bozali bana ya CFC we ba ke na zoya Lubumbashi soki nzamba sungi to koza pe na ba kinwana to ko participer na ba église ko ça pe promotion ba nzembo na biso nde nzamba osumi na biso papa mayata donc to linga to ya kin to linga to ya Lubumbashi bosunga biso fait ba promotion et kende malamu. Merci na pasteur Derrick Yayo, powerful man. Donc le 6 septembre awa, nous avons invité bana Nzambe pour le 6 septembre, le dimanche le 6 awa, nous avons un anniversaire de l'église Jab Ministry en Pérou, place na obeta concert na les premiers. Donc tozawana boya déjà koyoka déjà avant goût il y a le 1er novembre. Donc tozawana na obeta pour le répéter déjà avant le 1er novembre. Dans le 6 septembre, nous avons la JAB Ministry, dans 106 Victoria Street, Pérou, et pas papa na pasteur Derrick Yayo Power. Donc, nous avons invité na pasteur Godé Magoua, au Yarouta, Woodstock, à côté à Bisso, tu es bien Bissonio surtout. Papa la Bisso est mené à Mboka, donc nous avons invité Bana Nzambe Nyonso, Boya le 6 septembre, et après, en gros, le 1er novembre, nous avons Bissonio à partir à 18h juste. Sommes déjà bien dans couple sans rein et ça peut être tolia to la moi secret te yaka na penza yaka olia obina o sepela ni za na feti quoi donc tolia to mela to sepela ya mwana moni to kumisa nzamba ensemble ya moto tie bongo avant na kende Lubumbashi to fêter la bande ko langa ensemble donc o to tie da juste ka pour to mela moi coudre moi secret banini to tie moi sans rein couple moi 70 rein single pour to fêter moi ensemble donc somba yango yaka na bana ba ozala l'aise to fêter ensemble ba nzembo kitoko ya album Golgotha na ya album eleka to kosangisa yango na ba interprétation to kosangisa yango ba invité ya somo bazana to zala ya Eder Sasa to zana maman na biso Stella Landu to zana papa na biso Père Abraham et to zana invité na biso affiche zawana to zana papa na biso Jean-Jacques donc bango 4 cas ba invité bazana et puis na likolo mona papa Chakas na maman Audrey donc pour kota likamuna ngande titre ya concert na biso boya wana ebele merci na MK oyo azali kosunganga partir à Congo maison MK et na bandeko nyonso tout vevela partout na kati ya Paris meta mamu na kati ya Kine tobosani te Sandra Malele na kati ya Brésil bato bale ebele baola na kati ya Brésil na biso fo Brésil na biso no Brésil baozela nga kuna ba mama Sandra ba apôtre Julia donc baza kuna déjà baose dans la Brésil donc ba bosé belé déjà famille nanga mobimba bosé belé moya tanga bakoma bosé belé famille nanga awa en Afrique du Sud Congo Angola Europe partout ba mbote na bino nyonso tout vraiment ngale ki na bino mwana na bino yaya na bino ndeko na bino na bino ensemble ba ami nanga tu ya TikTok esika bozali
Nzamba pambola bino oyo za abonné te s'abonner na chaîne na ngai Shilo Gospel Cinema TV. Nzambe na lola pambola bino na bosani te pe na mama Didi yayo. Mama Didi yayo mwasi ya pasteur Derek yayo na bosani te na Mima Kabuya na bosani te na Glody donc base belé o basona papa Blaise Nzinga kota likambo na nga na yebisio eza dela bandeko base dela ba parti ndamu na basonnerie na ba fond na ba bati na basonnerie ba mama Didi yayo bati dela ba parti na basonnerie ba Glody donc ba doit 4 dela ba parti na mama bati na basonnerie na yebisio faux et tout à l'heure que nous avons aussi tombé 4 parties moi stati moi la TikTok le coup mais ce n'est pas été le coup mais qu'on aura pas ça c'est mon avant a été demandé et si dit l'Éternel à travers de notre frère Singa la personne de merci la petite famille là où moi c'est famille Chotabatafa la petite sœur la petite jeunesse là c'est mon grand frère propre Pena personne monter la petite mon pasteur que j'aime beaucoup pasteur Hervé qui sont là pasteur Hervé personne monter la petite notre qui sont la moitié la petite pasteur la moitié la petite évangéliste des chats parce que là il a venu sur Penda c'est Penda la marmorisation ma comme tout Penda voit les évangélistes des chats la petite pasteur qui moitié la petite papa Molingo la petite tout l'ensemble de DSFC Captain voilà Penda la pose en cette tête sur un ici pour bien gagner président tous les kinésithérapeutes de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, toutes les kinésithérapeutes de la République démocratique du Congo, c'est la promotion 2008, peut-être dirigée par la Ramoko. Et na bosani te ser na biso ayembaka awa ser na biso ayembaka awa ye pani mutasala ke ngana kuma koya ke église awa kokutana papa kizola mari na papa kizola avant mais ser na biso rit mbombo donc ye na memaka ngai faut Blaise yo faut yaka donc c'est rit mbombo ya yango wana nzamba pambola yo parce que na nzela na yo nde na yaki pe kokutana susu na papa na ngai tete awa na kutana bandeko ebele awa donc mari to ebana ka mais yo pani mto força ki kena bandu ya kape awa vraiment nzamba pambola yo sikozali merci tout goûter la deuxième émission nzamba pambola biso merci amen bye.